Bonjour les groupes, bonjour tous les membres. Bandeko na ngai ba Congolais, bolandanga malamu ngai Dr Youssouf Mangwaya double brassard. Na lingina pesa bino une fois de plus message na matali makambo bambwa. Bomoni photo na cheli bino. Eza photo toti kozwa ka na clinique kaka sikoyo. Batindeli biso ba transférer mwana oyo aza mwana mobali. Ba suye na mbwa. Mbwa suye kaka na ba organes génitaux, donc na pénis na testicule nyonso mbwa arraché. Mbwa akati mwana botala degré o mbwa abomi mwana oyo. Mwana wana bayuti kotindela biso ya na clinique pe mana eza bien te, mais je vous dis déjà que moi en tant que chirurgien de formation, je vous dis déjà que ka oyo ça va échouer parce que eza kamoko peto yambaka kala na clinique universitaire. Lelo batindeli biso na clinique na biso awa na Kinkole. Alors botala degré ba mbwa ba komiko cha population mal à l'aise. Tant on a ebisaki bino l'autre fois que ba député o bazoki ne kolobaka ba proposition ya que bato baliaka mbwa te soki balembwa ba kangaye, ce sont des fous. Permettez-moi en tout cas na loba bongo parce que je suis parent, ça m'a beaucoup choqué. Même bino boza ba boti soki bo moni photo yo mutu moko ta ko sepela mwano ya yo ya mobali mbwa asuye kaka na sexe akati testicule nyonso akati na penido mwana tikalika nde bozomona wana eza photo ya mwana mobali ya mwana mwasi te, mais na minute oyo bakati ba organes génitaux nyonso na nani na mbwa. Mais quand il y a certains députés fous qui passent à la perchoir pour dire que bato baliaka lisusu bambwa te mbwa azali nyamo oyo faut kobokola kobatela et bien, mais bozomona là où la classe politique actuelle veut nous amener. Donc c'est un projet du gouvernement contre la volonté du peuple ou comment? En tout cas, panza vidéo, panza audio nanga oyo ngai Dr Youssouf Mangwaya, double brassard, éclairage public. Nazali koyebisa bino que désormais place nyonso oyo boko kuta bazoboko la mbwa na mbwa wana il faut ko bomaye. Population, prenez-vous en charge. Kabila le père nous a dit que prenez-vous en charge. Tshisekedi le père nous a dit que prenez-vous en charge. Ce que to landi testament batata wana te, to kozalaka marginalisé, to kozalaka maté. En tout cas, c'est avec beaucoup de regrets que nous avons constaté l'événement oyo. Et ça l'a mis lelo na 14h. Na 14h nde batindeli biso mwana vers 15 16h. Alors mwana wana ngai déjà chirurgien nazo ebisa bino ke akobika te. Parce que to yebite to ko remplacer eloko nini place wana po ezongisa eloko nzambe acha normalement. Merci beaucoup.